Mama, never been going to Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Mais voici encore chez vous, l'homme c'est dans un concert, notamment au Pétabili Soumouté, la vérité. Je suis là en direct, il y a Palais du Peuple, là où Festigola est là où s'est déroulé, et si tout le Festigola est comme qui. Tout ça, on a parlé du peuple, et puis tout la musée nationale. La musée nationale, et ça, c'est quand les parents, bandeko, bana, tokende kuna, po, biloko eze bele kuna, jeu, maman et maman encore récité ça kuna, jeune talent, beta kuna, comédien, kozala wana, donc, na kata musée nationale, fête mobimbezo kele wana. Donc, on a raté fiki, na kota foire international. Il y a quand même musée national au coup de foire et salami kuna. Maman mais maman mutako kufate poser le bato kufate. Maman mais maman papa mais maman boya na bango kuna. Bato ba bomaka bato toyebi bango na to tindi bango na est. Mais baba mi ba banga kuna fali. Donc awa mutako kufate et là ma frère gola nzambe. Mais soki na yebo epona loba na yena loba parce que motembe no soangai. Il y a comment on a tina héros, tu as 12 heures. Nan nous tu podium et silité groupe qui t'en est sikoyo. Na l'outil na yeba ezali erreur. Il y a faire et toi nani. Mais on comprend que les erreurs à faire c'est l'erreur du gouvernement. Et les erreurs à dirigeant batoyo, ba pesier espace dans retard. Pourquoi mboka na biso balingi bolamu te? To solana pembe. Est-ce que toyebi te culture kaza ya mboka na biso culture et ko teka mboka oyo to kompe ba millionnaire? Est-ce que boyebi te culture kaka et ko valoriser mboka? Lelo toyebi ba mboka belé be États-Unis, toyebi ba na simayani ya culture na bango. Des Américains ba kosa biso to mona guerre soda moko kiti na mboka koti a beti masaka botoli batibilo a libérer na ba prisonniers a kena bango on va le kuta mais à travers leur cinéma ba poser biso to comprendre yango bongo pe to ndima. Pourquoi pas RDC à travers Festigola to teka pe mboka na biso ke musika pour nini ko telemele logo ya malamu. Pona nini ko telemele loko ya malamu na mboko oyo. Mais miloko nyonso ya mabe to soutenir yango. Na Congo. Mutabeta concert à boma 11 personnes. Stade de Martyrs dans la combien de portes? 22 portes. Mutabeti concert à bomi 11. Bomoni a bomi la moitié de porte Stade de Martyrs. Bon peut-être que des jours. À ça, on va faire des 22 portes. À bon moment, 22 personnes. Bondima, on appelle ça le bilan au sein de l'admin. Bon, ça reste stade Bondima. Mais bon, il y a ça pour moi 11 personnes. Bondima, qui s'en va au nombre de portes à stade de Martyrs 22. Mais Moutou a bon maté. T'as n'est pas compliqué. T'as le retard au festival les autres joies. Heureusement, et par le Padre Jésus de Nuance. Moto ya Moshe que ça l'a raté. To sauté chèque. Bon matabo kita réussite na total la festigola. Bon matabo kita batu bako sepela ta 2 jours. To sepela. Pour la festigola. Et ça la passi. Moko na biso zo lisabatu. Na bon on va toucher bon on a touché un tel a touché un tel a taille comme un tel mais na biga mboka
tozonga tokoma bato to comprendre que Ferré c'est l'artiste, le seul artiste à travers sa musique azoteka mboka na biso partout. Rumba na biso komaki négligé, bakoma kobenga rumba musique locale, mais aujourd'hui à travers Ferré rumba est comme une musique internationale. Auquel au Japon, au coup de japonais, c'est l'orchestre de rumba. Au à Paris, il y a des Français qui font une musique de rumba. Les lots à travers Ferré Gola, n'a réussi à faire une lingala pour que la musique à Congo. Nous avons dit en Angleterre, nous avons fait lingala dans l'école à travers la musique qui a fait. Toke na bekol na bango ya ba art tomoni bana bazotanga banzembo ya Ferré na ntik. C'est l'artiste il faut qu'on soutenir artiste ko simba na maboko et loba ko folo bidé ko perdre voix lokola ya Ferré Gola matanga wane ko silaka te na Congo po to perdre papa Wemba to récupérer papa Wemba na Ferré. Si vous avez de perdre de faire, de récupérer la nani. Pour jusqu'à présent, il y a un musicien qui a malheureux la faire dans le Congo. Azate. Autant que papa Mazalaki, il y a un qui t'a pas fait la manière de la Koyemba. Tu veux que le papa Mazalaki faire la Rotelema. Et ça va nous prendre papa Mazalaki m'a belé. Tolongola souci na Ferré Gola Jésus de Niance moto ya Yambo Nzambe ya Bayembi. Papa Marie qui est l'anniversaire na Pamba asala yango sous forme ya festival abengisa bato bauta balibanda baya ligne wana lelo Ferré Gola zui ayo c'est le festival. Donc c'est pour vous dire que la génération de chanteurs na Congo à part papa Wemba, tu as rien à faire. Je fais l'appel à bateau tout bano na bandaku. Boya festival à Ezali. Bao, banana bana bango bosokola bango, bobe mabango na nukuna na misé. Bobe mabango na misé. Bana basakana, bana balia bamela, bana batala baje, bana ba réciter. Adi de Lumumba même mona. Voilà. Bon mais maintenant maman, oyebi que na Congo, tu as un problème, tu as un mbongo, tu as un mama biswa. À travers festival là, zo avo 5 dollars, moi 10 dollars là yo. Mais ma chérie, à cause simple là pas vraiment la musique, à vraiment la baje. À un moment là, concours, à un moment là, tableau, l'artiste va exposer, donc ils ont danger. Donc, il y a belé mon bondo. D'ailleurs, il y a le belé. Bateau babundisa la est, tu es bibango. Tu le barré dans Rwandais. Badara soutenir dans les Français, occidentaux. Mouto baka na magana français to yebiye. Merci na bana est. Et le danel baba même on bangate. Baba magiende ba oyebi volcan sur leki. Baba kala ale tiga ya moto. Baba magiende baba kala volcan izo sara be. Tala nenga artiste kondi. Le stress. Tant que vous avez bien fait, Aza Congolais de naissance. Et puis ma mère qui cherche à comprendre à Bango, Bateke Umbu. Bango ne va pas coller Kinshasa. Donc faire la frontière pour le Bageno, Aza étranger. Tu as bien que faire la Teke Umbu. Mais Moussou au monde a des identités, ça va balater. Il y a mon gars là.
soi-disant mala kombo ya ba Congo on timba le kutati na kombo mais frère biso tout obi ke teke umbu maman na ye to obi ke no mutaba Congo eyebani ko banda lelo to soutenir faire notre gouvernement botia maboko na bino ndepa ya faire Festigola o fagi mbongo mususu kuta utende na gouvernement pour ko soutenir art. Kenzo talinga yinda awa. Donc d'ici to yindi ça. Pena ebele mobondo po Festigola ya bino. Somba biye na yo yaka kota savourer magambo na to monate to mona wa la Festigola. Voilà, merci à Bato Batalinga, merci na Adi de Lumumba derrière la caméra. Merci à Bato Balinga, l'homme c'est dans un conseil motomo peut-être bilisumute. Gloria et fille étoile filante depuis Belgique, Fabrice Le Molo, fils Yanga Mobali l'homme. Voilà, fils Yanga Mobali l'homme. Festigola Ezali. Puis vient petit na Yasan Vungu ya Basan. Festigola Ezali on dirait aux États-Unis. Toya Ebele to savourer Festigola. Voilà, je suis là avec Bagolois. To bisaki bino et le copain a fait le goal et raté les ala raté. Fait le goal là, ba surprise et ala toujours. Là nous sommes ensemble avec des Gaulois. To solana na Bagolois to ba yé. Fongola. Voilà. Tous les cas. Bonjour. Ouais, bonjour mon frère, bonjour. To moni bino boye mo bondo on a kata parler du peuple. Boye ça la nini ça. Événement jamais nga na zanga. Voilà. Ndenge na boye nga na Festigola o babundisi. Teko lakisa bango ke film ya suka lelo. Voilà. Pardon? Teko lakisa bango film ya suka lelo. Festigola. Alors yango nga na za président ya Sénat de Gola vacciné mobile TikTok. OK. Toye sikona bandeko na biso tout. À chaque événement tozala na basiloga toyaka na biso ba Gaulois. Voilà. Alors, nakotambolaka nakopanda évangile ya malamu ya Festigola nde nake ko dénicher bandeko nanga oyo basali bakate coin basali suki bien ekamusinga bino. Pardon? Bakate coin bakate suki bien. Alors nga bino nakolekisa eloko boye te. Il faut na ya nango na bana membre va sentir que chez les Gaulois il y a des choses. OK. Nakobanga utu mingi te avant po akordenga sur ma parole. Bokoyoka bango nanu voilà ndenge za mama ngabobenga nanguba bakalinga abotaka longo lelo okomona shetani gola akadesu ala shetani gola akadesu mama ngabobenga nanguba bakalinga abotaka voilà, merci. Ça veut dire quoi? Il y a Chetani Gola, donc il a salon qui est donc batsé bakwe bien bakate pesuki kitoko potante ko mona angenga po ya zaye e bongo pona mama Bernice Mbumbu ozolo baka nini pona mama Bernice Mbumbu wana mama présidente vraiment mama sociale bambota 3 esiko zali mwana na oyo ba Gaulois to so bunda toujours musala ezo sala mais musala sala matomoni que ti siko podium no ba monter te podium ezo montame net makambo wana mingi chef mutalo OK. Non, pardon, on a tout la bino boye. Tout le monde bolati ba polo, vous avez vraiment organisé. Et ça bino moko, ton nana simana bino pour ça makambo nyos. Bon, mutala simana biso za yemoko le padre parce que tant on a le padre katina yo, nyos comme naturel. OK.
donc faire le goal azana ba fanatique moko lelo batuna ba dénicher bisoté donc na ba comprendre été donc tout ça la biloko moko sans pourtant tous en forcing donc tout ça la ngo de notre propre gré mandé to linga artiste na biso donc to ma artiste pela bo se pela non pas mbaté parce que double to eza wana ngape fona futa nyongo Toto un soleil qui se lève tôt na futa nyongo ndenge ni soki na yete voilà artiste azana ba fanatique o balingaka et franchement pour na podium maman na biso maman so élégante podium oyo eza échafaudage tokoki kolinga te tosala ngo mpona kosepelisa bato na sentiment festival alobi na biso eza 3 jours la première journée eza mpona exposition kuna mpona musée national alors lokola événement eza na musée national oyo kopesa bango temps basala na bango maleme progressive mais okenda ngo po podium ntango bakozala wana vous vous souviendrez que na stade de Martyr ntango le pata akoyemba ekomaki le pata podium alors biso to mayele côté mosusu bangolo babimaki tomonaki yai de sang ekulaki côté bangolo bazali kotiola makila etangaki babaraki bato ongana moto abordure le wana a généré toke bongo so toke na bordi na obeta tolongo kuna susu Michael Jackson aye abomi bato Michael Jackson aye abomi bato olobi yango abomi bato non c'est mon frère c'est pas un pasteur oh mon risque eza akotika bato bakufa te c'est ton frère mais c'est mon frère c'est pas un pasteur c'est mon frère n'habite français c'est différent voilà pour na yaza pour na c'est mon frère un bon pasteur à prévoir tout maman oza très cher c'est au perdre vie au mususu ezate tant au monique batu bazo comme à place au ba perdre ba vie au rozonga te koluka gloire à mokilité cause la homme gloriété tout ça muninga na mutu parce qu'on vit qu'une seule fois sur terre il y a l'inga beta pour la gisake yé c'est que quand tu monde na biso bata polémique c'est que moi sala nga Mike kalambai ama Mike kalambai ezala pourquoi ezala pour suka o sacrifier bato bino bo sala ki kuna bagolo musu bayaki pa basambela babeta ili bakwa mabe ba ko za délivrance da festival merci le padre Jésus ba ko za délivrance Jésus ba ko za délivrance na festival ngo peza ya ferete eza ya biso tu na Mike kalamba ya ko somba billet ya ko za délivrance sala mambo bien mais tomoni bobengisi ba mise même bobengisi robino mundi kute bagolo bo somba ba billet ndenge za wana festival ezali tuni bobengisi robino mundi kute billetterie fungwami mais père na tu bobengisi robino mundi kute officiel eza wana soboke même na iliko cash bokomona ba billet blague te yango moni ba mipesa kombo ba wa yango moni ba kufa biso ko to ba go to ba bi go la siko to ko ba wa yango moni ba wei yango ba so kufa kaka ba bomaka qu'est-ce qui manque à présent ça espace à mon qu'est-ce qui manque ba ba kufa ba kufa de biso to ba go on va ba zela le big go to sabino fena bien ba biso to ba fanatique intègre toujours ça là et logo zo ça le matin pour tout l'axabatou qui plein mais c'est l'histoire du pays qu'on va vendre la culture de ce pays to bimisango libanda ngai awa festival qui ait de vide ou pas mais message est à la capter musique na biso bima na ghetto soki bomoni rumba trap eya pamba te ezali déjà ba annonce eya ko sukola ba place nyonso mbindo ezali susi na biso toza na posa ba plein wana te c'est le gars la salango to na papa wera so na yebi yango te maboko pona fe wera plein nini oyo bato baoluka fere asala oyo déjà si asala na bazo wanga nango toza na posa nango te toza na posa la réussite ya événement oyo eza historique ekoteka mboka libanda festival. Merci beaucoup. Ok, on est ensemble. Voilà, et qui toko. Babia c'était niveau là batia bakwe bakate suki bien. Biso tout, to rocha bakwe to kate suki bien. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.